ya ebele ya kokokisa makambo nyonso ekoki kosalema yango nyonso te mbala moko. Bato basoutenir kaka action ya mokonzi ya mboka. Bato batia maboko mutu na domaine na ye pona ete tokoka komakisa niveau ya vie na biso nyonso na kati ya mboka. Bato bazwa patience bazela ke asala ta mwa mikolo avant ya ko juger nini oyo akosala pona mboka. Il ne faut pas kozala pressé 100 jours et kaka oyo esengelaki esalemi. Mais tozwa patience, tozala patient. Ba Congolais na osenga bino tozala patient. Puisque eza biso nyonso elongo nde tokotonga mboka na biso. Donc toza obligé ya ko soutenir misala oyo mokonzi ya mboka abandi kosala. Puisque magie eza te. Na ye moko pe akomona ngo ke il n'y a pas de la magie. Ce n'est que le travail qui peut donner les résultats que nous attendons de lui. Voilà. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Numéro 4. Lundi 6 mai, rendez-vous devant casier judiciaire na Gombe Bozanga Teboya ebele pour na soulèvement populaire élément déclencheur yango yo epesa melibiso to profiter na yango pour to libérer mboka na biso.